Ouais, parce que à lire avant les choses, on attend tout sur MS. Les premiers mails ils sont sold out. Ben oui. Au moins, par rapport à la nationalité, ou à ça français, ou à ça congolais, ou à ça. Donc, biso toi ba sold out tiens. On a Congo, on a Kikongo, on a VIP. On a Kikongo. C'est-à-dire VIP, c'est un VOUP. Donc, ça dit. Vini, président. Vini. Donc, ça dit, va proposer de la place pour tout le monde. Après, mais si bien sous et bon VOUP. C'est-à-dire, sur lequel on a Congo VIP. Ah! Ça, que tous, on n'a pas sold out déjà. On a le 30. Bon. Il faut me sous la date le premier, bon. La candidate quoi, hein? D'accord. Attends d'abord. C'est là, non. Pardon. Au Monisco bateau, il y a les 1er mai. Avantage de mon ami. Tout est qu'il va monter, non, tout est qui pour aller. Donc, on réduire pour la bango. Au lieu de 25 €, la deuxième catégorie, le PC bango na 22 €. Ah ouais, bon, moi 3 €. Et première catégorie, le tchè bango na 44 €. 30 avril sur Paris. 243 Schengen. Tous ces cas avec Gladys Aïda Roncia Koukiel, Jérémy Chabani, Mimi Kabongo fille de ouf, Mobikissi, Charlie Vue de loin, Redouane BH, Ladi et Sobé. Tu veux te procurer une place? Il est grand temps d'acheter tes billets parce que le place sont très limité. Tu ne veux pas rater le spectacle de l'humour congolais sur Paris? Alors achète tes billets. Une production signée Baia Record. FB100, le spécialiste de l'événementiel. Pour tous vos événements de qualité, par des professionnels, avec DJ, équipement, projection de lumière, feux d'artifice, fumée lourde, rideau LED, gâteau d'anniversaire avec chariot magnifique, service traiteur à la demande, piste de danse, proposition d'écran géant, photo vidéo, des caméramens spécialistes, des professionnels. FB100. Bonjour fidèles internautes, c'est votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle et puis ça cabine information. Il y a sur Esika et Zomebino na bandako. Bozolanda biso bon na image prod. Chaîne YouTube et ça cabine qualité à image, il y a propre, il y a soin na ba palin Esika et Zomebino bo fandi na miniature, bo mitala botala biso. Tobimi ndengeni, tobimi soin, tobimi goût, tobimi propre. Assir vos sepeli. Pour commencer cette belle émission, salutations spéciales à toi. Yabosko Badeka, na Pesombo, depuis et place Rosali. Salutations à Luki Passport. Balbio, nous avons un espace Schengen, nous avons un passeport. Contactez Luki Passport pour rendre vos services agréables. Salutations spéciales à toi. Patience, Moukendi de longues jambes. Moi, c'est à Pembe, à Côte-Sangongi, na Palente. Salutations à toi. Salutations à Yannick Kini, à Rombox, en direct de l'Afrique du Sud, na Pesombo, Tessikali. Poisson Kassereka, salutations à toi. Salutations à Choisi Matata, en Céleste, na Pesombote. Na Pesombote, pas à Wadjeni Kabasu, conteneur, ya forme, net, na film. Salutations à toi. Derrière la cam, nous avons bienvenue, assisté par Faya Basket, le patron Bogos. Mesdames et demoiselles et messieurs, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Image Pro. Nous avons fête à mariage, fête anniversaire. Contactez Bisopoto, ça est là, service. Yakitoko, Bobu Kanate. Événement de dominer Zara Moko. Oui, déjà que les comédiens au Bolingaka, les acteurs au Bolingaka, baza déjà na kati ya poto, et pour passer la bino spectacle, le 30. Et Bakami est comme les premiers. Donc, vous voyez, la vérité tout à l'heure, à côté de moi, le président l'a dit, Esobé Phénomène, le roi du rire. Et je salue, j'ai dit déjà, bonjour, bonsoir, Phénomène Esobé. Bonjour, bonsoir, MS. Bonnie. Tranquille. On a pas toi. C'est mi. Tout dans l'émission la biso to yambibino ba salutation na yo et pas banane yo bazota là déjà. Vraiment merci à toi MS na ndengo ndimi. Nous sommes sanga susu na plateau na yo.
Donc émission qui toko landama partout surtout ba internet nde balingi yango. ABC. On a l'équipe na plateau nous na bara déjà que partout 4 coins ya monde bazolanda. Donc directement. Donc na nesengo na bi que ya Bosco Badeka azolanda. Mokonzi. Na penda. Ya Bosco Badeka et puis on a moni ya Bosco Badeka na mona mbala moko kubitu James Mabia la Playboy Angel. Mona ka parapolo. Wana donc ça dit on a autant la bongo ya Bosco bi ouais. Ngo wana. Donc namona kulutu nanga Malubadu namona ka Yvos Yuvuladio et puis Mr Nangai Yves Pambani Ouais. qui a vilé Pambani pour l'emploi. OK. Donc Bambo Tebele pas Bazali na zane sengo susu ya comme ça peut mbote nangai pas ya grand prêtre choisi Matata en céleste. Voilà. Donc toeza awa te kolobela soto annoncer qu'il y a un spectacle moko il y a théâtre du gymnase Maribel. Donc alors ce que tout le voilà quoi on a double Maribel. Comme il double. Débabord. Débabord. Tu continues. Tu peux savoir mon bec si Maloba, mon bec si Boni. Ouais, ça va MS, ça va tout doucement et toi? Ouais, ça va. Hey, ouais. C'est comment ça se passe tranquillement? Ouais, tranquille. C'est quoi les news alors? Ouais, news déjà double Maribel. Déjà sold out pour la date pour la date du 30, ouais. Pour la date du 30, j'allais dire. Et ban à Paris, vraiment merci beaucoup. Balaxiso combien Balingara Bisso. Et donc, Basombi va bien sur les 30. Baso continue que Somba on to baxer les bango date c'est le 1er mai. Pour on se bat quoi c'est notre ouais parce que à lire avant les choses p né dans mon attend sur non bengo sur MS. Les 1er mai ils sont sold out. Mais oui. Au moni ndenge zalaka par rapport à la nationalité ou à ça français ou à ça congolais ou à ça ni donc biso sko to ba sold out tien. Bino ba nationalité na bino sold out. Donc nationalité sold out tien. Sold out tien France. Ouais. Donc boss Deka Bosco Badeka. Bosco Badeka. Ouais. Déjà, imaginez, il y a Sombaki 20 billets pour la VIP. Ah ouais. Ouais, Sombaki 20 billets pour la VIP. Et puis, Maestro Félio Goubani, le vieux Apache Amompé, il est passé au billet, il est maman Nabana. Et le vieux Elmbenga, on peut passer un billet. En tout cas, merci Nabana France. Dengue, Bouzafou. Il faut préciser bien, Basombi, billet. On a les premiers mai. Ah bon, bah, sommes déjà pour les premiers. Les 30 déjà. Calé. Sold out. Donc ça dit place exacte, bah tout bah son billet tout. Donc ils allaient il y a 25 €, bah Tchaki à 50 €. Tout est bon. Maintenant t'as ce que l'autre sali. 10 derniers billets plutôt, 10 derniers billets Tikalaki. Donc on t'a réservé en à partir à Congo. Honorable Ogi Kalonji. Azoyana Bota. Donc ça dit bah où t'as Congo. Bah t'as le spectacle. T'as le spectacle. Ah ouais. Bah son billet na bango, bah son billet avion. Il y a spectacle. Billet avion. Voilà, il y a avion. Son micro passe. 10 derniers billets, il y a VIP. Il y a VIP. Qui Congo? VIP. Non, Mindele, Bazoa, Babiloko, Bélé, Zaranango, kuna na Congo, mona Kikongo, no, net VIP. Na Kikongo. Ça dit VIP, VOUP. Donc ça dit. Vini, président. Vini. Donc ça dit bah proposer une place pour tout le monde. Mais bah si bino sous et bon VOUP. Donc ça sont au cœur on est Congo VIP. Ah VOUP. D'accord, toi ya manano Vana Malila. Boni, tu vas bien? Ça va Kitoko, merci Ming pour l'accueil. Tu sais les gens qui te suivent, bon du matin que vous appelle Lingana. C'est pas bon comme ah, bah on devrait encore. La jungle. D'accord. Vana, un petit mot pour toutes les fans au Bazota là. Mais déjà, un grand merci à tous ceux qui nous suivent. Et puis, merci Minkola Batou, au Baeko, au Babatike, pour ça que tous à la base sold out déjà. On a le 30. Bon, le formule sous la date le premier. Bon,
D'accord. Pardon, moi, Mais c'est quoi? Attends d'abord. moi, C'est là, non, c'est Pardon. Ouais. Au Monisco bateau, il y a les 1er mai. Avantage de Mango Zani. Tout est qu'il bango non tebi tout est kaki pour les 30. Bango tegel bangonde. Donc, tu réduis pour na bango. Au lieu de 25 €, la deuxième catégorie, tu payes si bango na 22 €. Ah ouais, bon, moi 3 €. Et première catégorie, tu payes bango na 44 €. 44 €. Ok. D'accord, on a zongé là n'est pas à Vanna. Vanna, expliquez bah tout aux années. Bon, Naza, déjà à la base, Naza mannequin. Naza chroniqueuse, animatrice TV, mais surtout, et depuis 2017-2016, comédienne aussi. Naza la ming ba Vine, ba vidéo humoristique, na ba réseaux sociaux. On a collaboré avec des artistes belés. Il y a Belgique, il y a France, mais aussi il y a Kinshasa. Et Siko, challenge nanga Sika Ezande Komata, Baya. Et puis qu'on s'amuse, c'est un nouveau truc, on va s'amuser ensemble. On va beaucoup s'amuser. Ah ouais. D'accord, on va comprendre le terme Libaya. Non, on comprend Libaya, les bois. Les bois, donc la scène. Libaya, donc ça dit sur scène. Donc la scène. Ouais, la scène. Tolongwe na vidéo, tolongwe na ma caméra. Na ndenga Libaya do bolia Libaya ndeba tomosuba lo bana olia micro. Olia lisango. Ah donc olia lisango siko bino bolia Libaya. D'accord, tozo kota siko to bana na likambo na biso pour tout ça peu propagande pour na promotion pour na nini na spectacle na biso. Boyaki mikili ya poto mingi tango ndo na biso Janifa ya kufaki bozalaki ate et bande ke belé na émission boso to salaki ba lobby bolobi quelque chose te pour na ndeko na biso atika ki biso bino bozalaki na Kinshasa peut-être bolobelaki en kuna mais na ndenga mikili. Qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être na de quoi atika ki biso na libota ne witikali? Bon, pour ngana kota bien na meka ko expliquer tina ndenge mata liwa Jani ekuta inga awa na Paris. Oui. Ngai tant naza na Paris de Jani ako. Ouais, je sais. Pour na expliquer ngo bien to komati wana. Yo photo ezo senga pena photo uta epana yi. Oh. Photo uta epana yi. Avant de expliquer projet pa et outil alors na ko expliquer projet pa et outil ndenge zo tambola et yo kweya sikoyo ponga na lekana émission na wa. Bien sûr, ouais. Na lo ba pe lo mo ke MS Kanga date à l'élonde dans l'équipe émission na yo 2024 année 2024 avant ici là. Oui. Comédie izala awa na salle moko na kati à Paris et puis des musique ezongi comédie pe ezonga Kanga date avant. Ouais, c'est ouais. Ici là. Ba comédien ba uta Congo ba roya tout ça la spectacle moko ya salle munene na kati. Siko maloba na lobaki wana. Siko pona koma wana fo uta pa ya azali. Donc, Roger Oyo, déjà, paix à son âme, légende, Janify. Déjà, ceux qui sont là, qui écoutent tout ça, quand Elengi ya poto, tout neto ya poto, et puis mené à non mort qui comme non même pas Kinshasa. Ah ouais. Par rapport à temps où tu as visa pour tu as visa à 4 heures. 4 heures, c'est-à-dire. Donc, avant quoi. Donc tout ça là en fait bah côté ambassade l'autre va répondre biso. Donc on a bonimbo bimisanga sur na CG non idée tango bandi et bandaki ndenge nini. D'accord. Non en fait il y a lobby boy hein sur la landi bien il y a lobby qui ba bengi ba sali ba remarque les que awa to tikalo betali solo ya Jani Faite ou ya kufaki awa na France yango ngape na bi poto koma ti place wana poto betali solo ya Jani bien photo zonga na nous place projet bandaki tango ya okoma ngana oyeba siko ya kokuta mais c'est vite en fait dans ligne toute ça yango émission té dans ligne juste bande ko bana besoin ba olanda bino le roi bolobaki yango té oloba un petit mot pour na dauphin na biso akendaki et puis pour na famille o etikali moi lilobaka ya moke vite fait. Vraiment, c'est ça. Biko na biso Jani sika azali mabele ya bakoko ya basente ya d'abord mais yango ya zoloba soki Jani akufaki te peut-être na projet événement oyo akoka pe koza. OK.
ekoka mpe kozala parce que eza likambo projet banda kala toyebaki te ke na kaka na nzela ndenge makambo yango ezotambola tokozanga jani wana pasi na motema ndenge lelo toyosala makambo yango jani aza te. D'accord. Souci eza makasi tobeta lisolo yango mpena bien ye awuta nanu nga mpa na oselo. D'accord, to continuer mon big. Donc, comme je disais tantôt, faut me comprendre. Je vis en France, c'est normal. Ben, je sais que tu vis en France, vas-y. Ouais, depuis un temps, t'inquiète pas, en tout cas. Donc, ils approchent à Kala depuis l'année passée. Et oui, bien que Souli Kao Kazalaki, candidat député. Candidat député, oui. Ouais, c'est un candidat député. Et puis, biso artiste et comédien kaba auto était na misusu bakoyape au monde parce que souci ça vraiment comédie zonga le roi musique pe voilà et tu assistes qui est pendant la campagne tout ça vraiment na et tant à m'envoie élection ici à émission en tout cas bolingo bola kisinga na habité fona na sela binoni. Mais Bozela, on a nommé tel solo l'année passée. Bozela, anniversaire, il y a Magem Congo, il y a Fondation Fleuve Congo. Ils ont une structure à Kambaka, Jiraka. Et puis, Boumona, Tokende Poto, Tozong Sama Solo na Poto, Naba comédien, et puis comédie, il faut Ezonga. Amen. Vous comprenez? Si Bozomo na président, ce Bazoya Zolo Banabino. Donc, ils ont prophétie à Makambo Yaebi. Ok. Ouais, il y a ça, les massés, mais tel mes amis comme vous, il y a des ouais, mais ça me sauté. Mais ça quoi avertir bino. Ok. Vous comprenez? Vous allez dans ma toy, mais vous allez là qui ont encore pour nous la salité. N'est-ce content? Donc ça là, peut-être qu'on va na kokota bien. Alors tant manaye, toi qui na souci moko, musique de Jésus beta. Voilà. Donc alors, tout à l'heure siko que biso baladi esobe. Donc toujours kende pe ba poto wana poto meka ko marteler pe moi muke to la musape bande kona biso baza na Europe ba yeba ke na musique ye ba yeba ngo biso pe tozoya to bando le kana be mission déjà projet zalaki donc le quoi déjà ozo pesa les boss Soulé Kauka ba merci à trop et puis na pesa pe nzambe ba na nzambe après na ye na pesi sikoyo le boss Soulé Kauka ba merci à trop vraiment na ba collaborateur na ye tozo ba bongo Hervé Baya record Hervé Sono Baya record parce que yesi abetsa biso na Fergani na merveille bambote bele pa bazali parce que biso 14 ans passés tant we rayaka na biso to betaka sale wana Maribel to betango deux fois vendredi na samedi donc ça dit lelo oyo après 14 ans vous l'avez débord les sous. Zomona ndeko Soulé Kauka atali abike anniversaire ya Magem Congo na Fondation Fleuve Congo. On a kende ko fongola ba activité na nga kuna bien. Azui ba artiste akotisi bango na projet. Facilité makambutu pona visa. Mais eza eloko malamu oyo Soulé Kauka sali. Parce que ceux qui t'ont Soulé Kauka sala qui en peut-être biso ba comédien to ngato ya jouer à wana poto t'ont sous ba 2026 ba 2030 tout ça mais quand même ndeko Soulé ba merci à mingi pour andimi akoko uzane pe ba musique mais atie ba biso ba comédien akoko uzane pe ba to ba ballet akoko uzane pe ba scène ba exposition ya bikeko banini mais azu quand même pas penser na biso po bandeko facilité pétage na bandeko bazali awa ba kota la comédie. Donc alors ils ont eloko moko bien ngatango na ye nazo bunda nazo sala ndeni to sala pona comédie zonga na poto nzoka eleli nanga nde baloba nzambe déjà c'est-à-dire ade na provision c'est-à-dire so apesi vision so apesa na provision ngana aluka vision mais nzoka provision déjà ezali bandeko ba déjà na ba visa ba na ba makambu tout donc nazongi na monike ba repeshenga ba biti tout tali souci oyo zanango bala moko kota pe na projet c'est pour cela au monitoyer na bandeko ensemble donc na yaki na olela Jani ako komisiko lokwa mutu moko tiki corps na zonga na bité muteme ezokokate sikanga na yaki muninga akufi toye lisusu tozui corps tozongi ti
makambo ya Jani tango eleki nde tovandi déjà que tu promotion faut ça la maka alors bostopé ordre coach wana donc ça dit to stopper parce que to kufeli mutu wa munene na nini ya théâtre stopper makambo tout tango makambo ya Jani eleki ndo muni sikoyo ke bazongeli kolamusa likambo yango natina ndenge muni toyi d'accord. Donc, tout ça, il y a l'eau il y a dérangement, il y a désordre, ça me pénètre l'eau il y a cacophonie. Il y a artiste, comédien, il y a un souci, il y a l'eau qu'on a bango. Zongi sakaka, c'est mon abiso kaka. Comédie, ndenge, tu vas l'aimer en gros pour zonga na poto. Et puis, première date, na biso, soldat. Soldat. Ouais. Deuxième date, tozana kondima. Et ça, la sous-soldat. Ok. Ça, là, kozonga moya malam. Parce que kozonga ya likambo na raté zakama. Mabeko. Déjà, c'est bon, puisque première date, déjà sold out. Vana, tozo continuer na inspiration, non? On s'inspire en anani. Bon, moi je veux dire que nous s'inspire à Ming. Bon, déjà de 1. Nangai. Vieux Nanga, bazar na parce que c'est bon, il va pour moi, il va jouer en théâtre. Donc quelque part, et ça. Mais à côté de ça, bon, je vais dire que personnage on a créé, ils a plus, ils a inspiré à Ngamoko, n'a moins pili, n'a tanga aussi au Baxengo et ça dit que voilà. Et toi, tu es beaucoup plus côté classique ou bien au salaire normal? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Théâtre classique, c'est-à-dire que à théâtre mongo. Non, moi je fais du stand, c'est de la comédie en fait. Je fais vraiment que surtout de la comédie. Ah ouais? Ouais. Ok. Président Essobe. Sold out et salami na premier jour. Sold out pay et ça na deuxième jour. J'espère. Et là, si Batou, balinga abino mingi. Batou va s'appeler na bino. C'est que Batou on a pas besoin benga biso trop. Déjà, comment ils peuvent faire pour acheter deuxième billet? Bientôt bazaki na ninité. Puisque ba billet le bosso si to pesi bango ba lien. Ba sombi sili, c'est que comme problème il y a deuxième date. Photos en précision pour ba rater te ba benga biso na ba téléphone te. Ndeza boye ba yeba déjà comment ils peuvent acheter leur billet pour la deuxième date et ça va tranquille déjà. Ah. Donc nani pesa bango formule wana déjà à partir du numéro. Numéro il y a Baya Record sur le flyer. Baya Record. Habité ceux qui Tozana flyer il y a Baya Records déjà sur le compte Instagram de Baya Records, vous pouvez tomber sur le lien de la billetterie. Place déjà, il y a le 30, je crois qu'il reste plus que quelques VIP. Mais beaucoup commandé qu'on réservait payer billet pour le premier. Ah donc dans le même lien ils peuvent lien, en fait il y a les deux dates. Bon la première date il y aura plus de place, mais ils peuvent déjà aller directement acheter leur billet et là justement on a un tarif qui est préférentiel par rapport à la première date parce que justement on est au lignito ça va tout merci. Okay. Production a décidé que donc ça va prix. Voilà. Donc du coup le VIP passe à 44 € et le ticket, le billet normal passe à 22 ou 23 22 €. Ok. Ouais, vite fait pour le numéro. Ouais. Donc plus 33 75 19 53 156. D'accord, pour le gens on a besoin benga pour information sur ko bandela numéro et Zali plus le bas 07. Voilà 07 ouais. 07 51 je peux voir pour vous 95 voilà 95 31 56. D'accord, c'est bon donc et puis adresse pour na surtout une adresse c'est ça 38 boulevard des Bonnes Nouvelles. C'est ça, non? Voilà. Boulevard des Bonnes Nouvelles. La 10e, hein? Paris 10e. Paris 10e. Donc le théâtre. Ouais, juste au Château d'Eau. Voilà. Théâtre Gymnase Maribel. Et il faut être là à partir de 15h. D'accord. Restons 15h. Deuxième date. Ok. 15h parce que première date c'est 18h. Ouverture et puis voilà. Deuxième date 15h. 15h. D'accord. Différence ni nizo sala biso lelo puisque concert théâtre et ali bato ba roya mais communauté na biso nde roya communauté congolaise nde roya iloko ni nizo sala bino lelo po bokoka ko ezo zanga bino po bo conquérir bato ya mboka msusu. Non problème ezali que loko déjà si to bande yango communauté na biso déjà loko ekoya loko ape déjà makambo aussi e bandi
rien n'empêche qu'il y a une continuité wana ba communauté mususu bako yana bango ezate que n'habite vana je sais fongwami hein Belgique déjà ezoya donc États-Unis donc ça dit communauté mususu ça dit ndenge déjà makambo ebandi nyonso tu tokosala nanu oyo ya biso tozongisa na makambo mpo na communauté na biso pas de problème yo koya wana ozata mosu na chéri na moto ami na yo moko boye aza camerounais aza soit tolobaka européen oye na ye na spectacle na biso yo mpe kaka moto koconvaincre oyebisa ye ke biso mpo nde tobandi yango boye dikumbala moko bafrançais bayambala moko eza mwa problème soit fo tobandela marketing tobandela nini mais biso tozongisi nanu kaka mpo na communauté na biso baya mais oyo ekoya na nsima tokopense mpe nde nini tokoorganize baspectacle mosusu mpona na kati ya sale bamoni mpe mindele ebele tosexi bango na kikongole na biso kaka. Est-ce que nde bokomi oya boye nde bokomi osala bascène a na poto est-ce que na ndenge bosalelaka comédie na Congo vous allez changer aussi votre façon de travailler ou bien bozaka na façon na bino wana de faire des choses? Mais oyebi soki yo lekaka na spectacle na biso parce que déjà nde toya boye totravaille yango nde tolobaka mwa style mibale style classique na style populaire biso tosekisaka na biso wi na lingala moto to ayebi esobe même kutu na bana mosusu babotami awa donc ça-dit na bapapa net bafe na nga babosiko badeka bakoti bana awa mais ayebisaka bana ne esobe wana c'est un grand comédien ya Congo ya mboka na biso mwana pa koto mais pourquoi il fait ça à lingala habite yebanda to yebi ya sekisaka na lingala on comprend mais bana wana bakomo yeba pe lingala à travers biso ndenge batala biso wana ba comédie bana wana pe bayebi biso on comprend mais toza na ronce ya Kukiel o déjà azawana zo préparer ba spectacle ngana azawana ronce ya azawana to préparer spectacle ya makasi esala pagai na Congo wana yebi festival Toseka o mona bago baya ba Michel Boeri ba tobele banini to kala ba spectacle ya danger ronce ya wana zomo batu bakoya na Maribel le 30 tala kaka batu ba uti na Congo bazoya honorable Augustin Kalonji na fa bakam si Schengen na madame na ye Fachi to benga madame na ye Fachi donc bazoya spectacle wana batu bele pona nini ndenge to préparer spectacle wana même vana aza wana kuto d'accord to préparer yango na ndenge moko bato yo bavanda awa ayebi Congo te ba ye spectacle wana on se retrouver. OK. Vana, est-ce que lingala lelo ils ont désavantagé musala na bino ou bozo sala neti ba spectacle a na miki la poto est-ce que lingala les ont désavantagé? Au contraire, lingala les a richesse culturelle. Les a elo mo photos à fier nango et puis faut bailler ba lingala, c'est important. Et à travers justement cet art, ce talent, on dit ma Sibiso, on a la chance de pouvoir véhiculer mon abisso, tu vois, il y a lingala. Et puis quand tu regardes la taille lelo, au mon ami na ba TikTok, au mon ami ndele, na ba ndibu, ba lingaba s'inspirer, ba meka ba danse ba congolais, ba meka ko yemba neti ba congolais. Lingala, tu vois, c'est trop, on est trop riche culturellement, on peut pas perdre ça et vouloir s'adapter ou s'européaniser. Parce qu'il faut imposer les lingala ou bien il faut chercher que culture n'a besoin de soit moins français. Ça peut te comme message au comédien il faut partager. Pardon. Pas forcément ou encore kotisa, comme sous français tout anglais. Oui. En dehors, il y a Obiso, il y a encore il y a Monoko Nabiso. Nalina Lobanini, Moni Babara, Boketam et tout bon vie à culture. La culture, non. Alors la culture, ils ont la cas musiquité. Comprends? Ils ont ensemble les blocs la façon de manger, la façon de s'habiller, la danse, la façon de parler, c'est la culture. Alors problème au bout, tout le monde on dirait. Français à vérité, linga les alokuta. Déjà, pardon. On continue. Donc, il y a concert, il y a grande salle, il y a musique, il y a vraiment concert, il y a musiciens, tant sous bazaka 3 français, il y a concert, il y a des surtout enregistrement, mais à côté de la kaka. Bonsoir.
Bonsoir Paris. Vous êtes là? Ouais, je suis là, bien. Ah ouais. Et aussi. Ça va, c'est quand ça va. Donc voilà. MS. Ouais. Aussi, faut retenir, l'art n'a pas de langue. Ok. L'art n'a que des langages. Comprendre? Charlie Chaplin n'avait pas besoin de parler anglais parce qu'il est bien anglais. Même Koutou. Oh, comprendre? Il n'avait pas besoin de parler Même anglais. Kindi, où il y a Kolo na bango, ça dit, En fait, ngali na lobani, na ba plateau, en tout cas, ils ont ma bêté. Donc, bolo baké, bima, na nini, bo ça, ils ont bien. Mais, toko bima, na international, nde to kanisa, atana kisuku. Voilà. Moi, je veux dire, est-ce que ça vous dérange aujourd'hui, na mboka na biso Congo, ba film nigérien, o bazolo bango na anglais te. Des fois, on a minoko na bango mboka, mais bazo te quand on a Kinshasa, ba mi ko traduire en lelo na lingala. Et pourquoi pas les lingala aussi, un jour na Nigeria, ba la biso na lingala, mais ba ça le faux wana, ba traduire un peu na minoko na bango. Qu'est-ce qui vous manque? On a autre chose à Abidjan dernièrement, on a Idana Rancia pour un projet avec Noëlla Madinga. Mais je te dis, ezaka po biso non to yebite ba otoza. Donc na Côte d'Ivoire, sokolo ba lingala, c'est spécial. Donc so vendika ko ba lingala, c'est spécial automatiquement. Vous avez pas compris ma question. La bandeli question na. Na Congo lelo, tous on a film nigérien. Oyo traduire en lingala. Bazolo bako na anglais, teza ba film mususu oyo ba lo vraiment na monoko na bango. Mais tous ça les faux ba interprète bazolo traduire en lingala. Et aujourd'hui, pourquoi pas tout le monde appelle lelo lingala? Ils ont été comme na. J'ai une réponse pour cela. Moi, on va répondre. Ils ont moi complexe muke au biso moko ba congolais toza nango, nous a faire la langue na biso. D'accord. Donc lingala na biso wana bozo ba te que ils a richesse pour na biso ba congolais. Mais to di côté ka lingala na biso. Même quand tu tangi ba école vraiment na classe. Ba olunga autant sabino plus anglais, ba autant sabino plus en français, mais autant sabino lingala ba o mona lo kwa likamba soni. Soni ouais. Tu sais, comme à un moment où il faut que place moko au lobby français, au lobby ango bien teto sali erreur, muninga la yo au lieu apporter aux corrections, à ce qui yo. Mais tu as une miniature. Tu as une miniature. Vous comprenez? À ce qui yo. Au côté de à côté ka langue, en même temps, à un moment on a ba français, ba ote ka langue na bango, ba anglais, ba zote ka langue na bango partout. Biso lingalo ya biso, nous yo ke lango soni. Soni oui. Et un ban susu ba ata na Congo wana, soit na Europe. Congolais moko ana tribu na ye par exemple Azad Kassai mais pas le Batiluba ayo kasoni. En fait, c'est comme si il faut qu'il y ait un pont avant que comédie ou je veux dire le film congolais s'expatrie, je veux dire et s'impose, je veux dire dans les autres pays, que ça soit en Afrique ou en Europe. Et ce pont-là, il est en train de commencer à se faire parce qu'il y a de plus en plus de boîtes de production qui sont en train de commencer à créer des ponts entre les productions nigérianes et congolaises pour faire des films. L'année passée, on m'a proposé un projet qui va normalement se lancer sûrement en 2025 avec une boîte de prod de Lagos, une boîte de prod de Kinshasa et Lubumbashi. Et on va travailler ensemble pour qu'il y ait justement un premier film où on parle le lingala, où on parle le yoruba, tu vois, et on va faire en sorte qu'il puisse y avoir des premiers ponts. Maintenant, si ça, de plus en plus, ça se fait peut-être là-bas ivoirien, là-bas camerounais et tout, c'est déjà la première étape, en fait, pour faire sortir le langage congolais des frontières du Congo, tu vois. Après ça, nous-mêmes, on peut aussi après imposer tous les films, il y a Bissomoko, et ben, tu vois, que ça commence à être traduit, tu vois. Pardon, MS, au tala film, mon Apocalypto. Film, wana, hein? On en non, Netflix, hein? Na Netflix. En fait, sous-titrage, on les a en français et en anglais. Pas sous-titré. Mais, origine, il y a langue au bazolo bana, et ça, sugi vietnamien, sugi pakistanais, sugi banani. Nani lobani. Omoni, so posa yo tekilo na yo. Ozana posa kate, yo bando kanisondire, ah, ya muninge za bien. Bosomba non muninga après botala ya ngasima. Vous comprenez? Déjà, un moment où tu le batonto, lingala est comme quoi barrière. Français aussi, même anglais, est comme quoi barrière. Bah tu belé ba kanisa on dirait
bato français nde ba mayele to bato anglais nde ba oza mayele ke bato ba lo balingala na chulu ba encore na kisuku. Vous comprenez? En tout cas, na répondre yo bongo parce que na yebi ke eza inquiétude ya ba ndeko no ebele o ba kanisa on dirait donc président Sobi Nazabo et Boulou Limba Moro awa bon bando ça eza un problème té à s'adapter à sala to s'adapter to sala pour eza science té. Vous comprenez? Français science té eza langue. Vous comprenez? Donc na banga muto ya sali formule en mathématiques à tel niveau C. Que muto l'hôpital français belé. D'accord. Français donc ça dit français. Autre pas français, français mais comment français bien. Mingi la plupart. Président Sobé. Koya na bino na poto. Na sur et au fond landela pe pa baninga msoso o batikali po bakoma koyaya. Est-ce que ndebozana vision ya théâtre ya comédie congolaise peut kende liboso il faut ko bakisa nini o ezangi na menetio. Donc plus Noroluba ils ont vraiment soutien ya gouvernement et puis faut batia bisoka ba mekana openda ko tourner penda bachaka quoi. Batia bisoka ndaka. Plus d'infrastructures aussi pour pouvoir tourner, plus de studios d'enregistrement. Voilà. C'est quoi Babylone on a un gouvernement il faut il y a le ministère de la culture pour ça. Mais tout un ministère na biso ya culture donc il faut batia bisoka ou soit ndenge yo poser question wana do ba kondi ya ministère ya culture ba benga pe biso bongo ba poser biso question wana. Tout ça la nini c'est ça. Ils a iloko moko ya ndenge wana. Est-ce que ba spectacle oyo ba bengel bino na poto oboko sala awa organiser pe ba genre ya ba spectacle bon na niveau à Congo. Na niveau Congo to ko organiser yango mais na biso moko nde balobaka moni ekomi lokwa neti ke bazoteka poisson mo boy na marché après poisson ngo ezunzunzu yango moko isusu eketi na quartier mo boy pa ba olamba pondu et mi côté na nzu ils ont valeur te donc ils ont senga pena poisson faut ba ya ba somba c'est vrai on comprend c'est ça faut ba somba yango donc ça dit ndenge ba ça somba production ils ont bien organisé comme ça na ndenge ba ndeko na biso ba soulé kauka ba Hervé ba ya record ba sali donc ça dit ba sali vraiment d'une manière professionnalisme otokoluba mais na Congo ils attendent mususu ke nga na zui place na nga moko boye na bengi mobikisi na rejoindre na Mayalos on est dans Mayalos té o tozo sa Maribel on est dans Mayalos té d'accord ezali té to sa na Kasavubu wana ni na kipwa té nani la direction ya mama poto Béni le visionnaire yango za yango té o ezali penda donc spectacle moko on dit na Maribel wana Jamel Debbouze et puis déjà ses voisins au Jamel Comedy Club donc c'est déjà un endroit mythique et puis moi j'ai déjà visité le théâtre en question. Et puis, on a visité loge, il y a Coluche. On était là. Oui, Tozakuna. Pour visiter donc cette loge à Coluche. C'est des grandes, c'est des personnes qui ont dans le monde entier qui sont des géants en fait. Ok. Pour moi, personnellement, dans le bas, d'être du gymnase Maribel et ça, salle mythique, il y a Liboso. C'est ça. Comment déjà quand on parle de la salle mythique, donc salle oyo et connaître ma personnage et belé éminent ils ont une histoire voilà on comprend pour le niveau ba Kinshasa ndo lobby to organiser un spectacle mais souci est présent en loba et ça là problème il y a biso to organiser té on comprend biso to ça quoi ba joueur on comprend joueur a raté l'entraînement ça l'entraînement et mon après abandonné sa coach des ananga au changa boye ngano te coach phase ça la biso arena na stade de Martyr arena wana lobby au moins stade de Martyr ba musique et betami na kata wana ti mais au tiro mon spectacle ya comédie et betami te na kata voilà pourquoi ouais parce que moni ndenge to organisaka Babylone na biso yango zo senga tant to sala wana photos za batu ko aneti ba organisateur ya projet to seka ozo comprendre surtout wana ba neti batu ko ba dosi ndomba sinde bazaki a organiser to seka wana mais zo senga ba mécène lelo neti les boss Amadou Diaby ndenga za président avec club wana aza déjà mécène munene d'abord ya Bambouana et puis neti ba soulé kauka déjà côté aza déjà mécène parce que oh il y a sali ça déjà à soutenir l'artiste pour ba komatina point
ozompo babiloko neti tant tokoya na arena wana o baosala na nini na arena baosala na martyr po comédie ya wana esenga te ke esobe na makoki penza te esobe ta mso na makoki ya faire vivre libota na ye banini ya ko organiser donc ezosenga toujours batu et puis obana amour wana ke comédie ekufa te parce que ngana comédien so batenga na scène na osa comédie mais nani akozwanga po aya kotelemisa nga wana lobi bozong sa charge na biso mo ka oboboma comédie toboma comédie ndeni ngana osala toujours comédie et puis soutien na bango sincère voilà parce que au moni ba yamba biso tu partages un peu même plateau en fait naza nga contre batuté mais moi curiosité mon kata on moni ndenge tambo na tikalo mona telongia sobete ya vie de loin te ya saïté ça générique musical en fait. Ah, musical. Ouais, tant que ça la générique moko il y a la comédien comique voilà. On te reçoit que Chebino, que Chelong la belle na sima avant tout banano lo babon bino pe no bondo pesa biso. Mais c'est pour cela on vous invite, on est tout le temps avec le président Esobe, Valère Ouana photo pesa un auto pesa. Ce que ça va Valère on devait pas vous inviter. C'est pour cela moninga na zaka toujours debout, na lingana zaka toujours actif, na telema na tambola na lobaka po na comédie. Bon ngai na moyen te ya reproduire Mobikisi. Nana moyen te reproduire vana mais naza besoin production faut ezala ya comédie voilà. Bon alors bato basali sa rappel na musique baye ba rappel que net lelo bato déjà net Hervé Bayard konde ba beti biso wana ngana zo bisa yo et puis na lobaki to wana ba formule so ko beta stade de martyr to kokai ko beta yango na ba formule obiso to kokai ko pesa pe to remplir yango mais tellement bazora biso ka ke bato mo est-ce que bato na Congo to conseille la bango nini to conseille la bango nini njoka toza utile toza na makambo belé obiso to ko pesa na ba idée oyo bango bana ngoti président Esobe toza continuer mission na biso salutation spéciale à toi Patience Mukendi de longues jambes moi ça pembe à côté sango na palente motenayo comédie beaucoup de gens et ça ngai ça qui pèse what ah ouais nous on les sous comme là ils sont inane patience Mukendi yora marambo donc on est ensemble après c'est une pardon bangé ana les banga banga non je sais président Esobe lelo balobi ozoko ko sexa batul susute ndenge ba vie na biso danga ba alaki ba dasofa de ba trio de dasofa ba ngalufa o ba sala comédie sans bêtise lelo comédie na bine komi il faut que le ko employer momoro boye na bêtise na kate pour sexa bato vrai ou faux première question non faux d'abord d'accord c'est faux mais est-ce que ko défendre en comment na défendre ngo na kaka na bi déjà ça façon ya yebsanga ke ça moi démonstration moko na koya ponga le roi du rire ezaranga na nzoto d'accord déjà na betel ko moko ali solo titan babota ngande na sala do oui lelo na opeso formule monsieur mais mingi na koluba penda bato baya parce que totambola ndengo na te à part ya nzoto totambola na ngosusu na ba valise ezali ebele to ya pena to fungola loko yo lobi na bato ba na doute loko ayo baya mukolo wana ba mona penza donc ça dit ba chapitre yo répondre non bato o ba maman ba parents puisque comme peut débat il y a bande ko na biso mususu na réseaux sociaux lelo s'il te plaît président bande ko na biso mususu bilolo na réseaux sociaux ba comment olobake comédie na bino ezokotsa trop de bêtises à l'intérieur ba bêtises wana et comme ko bebisa pe bana et comme makambo belé bato mususu ba téléphone na bana bango maintenant ce que yo so bisa bato wana ni na ko bebisa bango boy donc biso tout travailler na bakulutu to wana lokolo bakulutu bato yo tangi wana ba fait danga bon ba fait alliance qui ko nganzala ba fait sans souci donc la plupart na juste chance ya ko travailler na bango scène moko neti na chance pe ya kokutana na ba papa Ngalfa na scène banini tout ça balokuli et tout balokuli donc ça dit toza lokwa neti biso to lokwa neti to simbi génération oyezoya na génération bakulutu donc ça dit ba o so ba yebité biso to ya to yebisa bango ki ba bakulutu na biso ba baki boyete d'accord so ki bakulutu abi
bana wana bazoyande bino lokwa boza wana bosimba bango na loboko bopusa bango mais bino moko nano ezokemo bino moko nano sikoyo nga mutu nazali wana na centre wana nakosala bêtise te parce que naza proche na bakulutu naza proche na baleki ok ozo comprendre donc biso mpenza toza na lokolo ya bakulutu kosa bêtise te po evaneke nga nasala comédie na nga natiaka bêtise na kati te d'accord nakosekisa bato baya wili musheni bayebisaka nga mpe na peke petit koda mboka ya wili musheni ndenge mutu wana avanda na ya teoza mbota oyo nalobaka liaka dollar elala te ouais navanda na baboss choisi matata soko moni deya bakombo onga na otanga wana tolokwa boss choisi matata asali soit anniversaire to fête na libota na ye abengi so abi esobe neti boss Eric Mandala alobi yaka ko prester osekisa bato yeba déjà que auzana bato ya catégorie nini na fête wana donc ngana oya wana pona sa bêtise mulobi na kangi porte nanga na kusala comédie bato baseki na ndenge ya classique na ndenge ya pop mais bato baseki d'accord so neti bato lokwa bakamisi Schengen ba boss lokwa neti bazomona neti ba boss Kelly Kalubi asali fête na ye alobi ke sobe ya koko sekisa bato donc ça veut dire nga moko fona bana ko mi kale ba spectacle na nga à partir à parler avant na koma ti na résidence na ye ok président Soweto même on tourne pas mobile ici même question que Natuni Peyo bêtise et comme trop na comédie vrai ou faux et ce qu'il faut oui ça batona nino ba talo ba lobi que avant de dire vrai ou faux ngalinga comprendre les contextes il y a comédie wana basali moni lo mususu eza comédie basalite bolanda kabino nyo sur réseaux sociaux papa nazoloba donc on le baboy moni avant na lobna juger que ezala qui bêtise ou pas il faudrait épargner mon tout bino tout. Non mais c'est faux déjà. D'accord. C'est faux déjà. Au moins ils ont battu mususu bazo lingate comédie exister. OK. Vous comprenez? Na ba propre volonté na ba bazo lingate comédie exister or ils a métier mo très noble. Voilà. Biso to pesa batu esengo. Vous comprenez? Ouais. Et donc raison pour laquelle babara tous a petit Dieu. Moni nzambe nda pesa mutu esengo bonheur. Biso tant to ya kana biso tous a vendeur, il y a bonne humeur. Vous comprenez? Tu peux être là chez toi stressé, au talinga tamsusu, na mouvement mon asel tonelo mon lobby du coup au seki et puis au bossani que tu avais des problèmes ou encore des factures à payer. Voilà. D'accord. Merci beaucoup ma dernière question ça pour la binonyoso. Les rumeurs qui circulaient, baloi qui boué na poto pour na ko boma actualité ya fait rigole. Vrai ou faux? Faux. Toujours bah faux. Faut se gagner trop. C'est faux. Ouais, de mon bon de mentir en moi. Oui, voilà parce que na ebisi déjà c'est pour cela na senga qui azonga pas makambo ibandaki. OK. On comprend. Tant de qu'on a biso Hervé fait rigole battering, tant ozo beta concert na double Adidas Arena. Donc déjà zalaki biso fallait to ya pona projet oyo il y a que ça la peine qu'il faut que pour sa date que changer date d'accord on a déjà ko déranger tes actualité il y a concert il y a déco Hervé parce que as musicien il y a monné na mboka na biso la beta musique na ye na calme la tranquillité nyos OK c'est pour cela bah ça qui échange même il y a date et puis bah artiste il fallait bah ça déjà déplacement bah ya avant tu vois qui est artiste bah ya avant pas seulement pour étouffer actualité ya faire toi tu peux écoquer qui peut étouffer peut arriver actualité est arrivé il y a artiste parce que concert à faire ils allaient ina d'accord yango moni que tant production ya ndeko faire iliki c'est mamikolo des artistes ba yi parce que pour la sapena qu'ils faut donc ça dit to kokaki ko étouffer faire été pour izaki concert ya munene ya mwana mboka est-ce que beaucoup mba warrior nga déjà kutu côté wana question wana na moni ngonete za yanga te question wana neti na moni za yanga te pour déjà si na répondre là qui OK on va changer pas vite les arrêts on va répondre tant voilà les lots changer vie non ouais eza question qui warrior te question qui warrior te qui gouloate biso za ba artiste tuza ba comédien quand oi même bino ndeza quand ya ba warrior au milieu du village quand oi même bino c'est ndé quand ya ba warrior non mais pourquoi quand il faut les aller absolument déjà
C'est ça. elingi oloba te lokola soit te boss Sule Kauka soki aza camarade ya Fali Ipupa donc ça dit en dehors ya ndenge basala organisation na bango ya makambo musique Sule Kauka akoki kosala makambo te en dehors ya makambo musique. Donc net. Parce que on l'a sandé ngate. On l'a sapete que mutu oyo a travaillé na fait rigola. Peut-être ndenge ba travailler pour na orchestre. En dehors yango akoki peko. Bon oyo ndeko ya faire. Soki asali anniversaire na ye, alobi ke ba comédien na préféré ba comédien baya ko beta, baya ko sekisa batu. Et sali siko ke faire à cause na fête wana. Est-ce que comme problème ya ba Wario na ba Gaulois problème susu eya nango totika ko bebisaka elo muboye pona to sacrifier comédie te pona makambo ya musique. D'accord. Faut to sacrifier d'abord comédie. Non. Biso pe ba comédien tous on a besoin un jour ba moningai lelo yo soki fali ake ko beta concert na ngala di esube na ke na koti concert ya fali. Est-ce que na comme Wario? C'est ça les problèmes. Il y a un concert. Ngana ke kota la musique ya mboka. Est-ce que na komi problème na tout ça? Comme Gaulois. Ba longola biso na eloko wana. Ezape eloko moko bato forcément ba ko sala ngope kaka on de comme susu aza mutu affaire ba ngana okende spectacle ya ba comédien wana te eza makambo fali non. OK. Eza la bandeko oyo ba lingaka feri. Eza bandeko ba lingaka fali. Eza spectacle ya ba comédien to ana besoin na bino boya kosika bakaboyela ngo lokwa lipate oyo ya ba voisin oyo ya ba kolondako. Mutu surtout ana droit ya part wana ya kosika. D'accord, merci beaucoup mais président. Na bino nde botika onde libanda. Par na bino buso ba botika onde libanda. OK, on va comme na biso na suka émission na biso malgré to zui pena ko sekate ne bolba to ya ko seka mais batanda ko bana besoin pe ba seka comment na suka émission na biso message nini bozo lancer mingi pona bandeko nyonso ba kite ke première date beaucoup ba saudi ba soda banani soldat outien Sold out. Message première date déjà c'est le sold out. Deuxième date nabino eza le premier. Obozo bengi sabatu mingi ba ya po ba somba jaba bien na bango. Il y a premier jour et au banda. Porte ouverture il y a porte déjà 15h. 15h. Non, il y a premier jour eza 18h. 18h. Donc il y a deuxième journée eza 15h. Donc message eza ni pas bandeko nyoso ba zolanda bino. Voilà. Bon, ben, message, c'est ça que, bon, ceux qui étaient talibino, hein, mais, voilà, et talibino. Talibino, et bonne déco, ça, on raté. Mais, qu'est-ce qu'on a mis baraté? Mais bon, raté d'été, beau zala. Parce qu'on a mis beaucoup d'énergie dans ce spectacle, voilà. Et donc, bolingo, tozo pesa pona musala, et pona bino. Comme il a dit tout à l'heure, mon frère, on est là, on est les représentants de Dieu. On a opé Sabino et Sengo. Donc, Boyan de Rosé Sengo. D'accord. Donc, Baya Rosé Sengo, Mobik ici. En tout cas, les 30, les premiers, des dates, on a, en tout cas, pour Nabana Paris, il y a bateau, ça fait Nabamboka, en France. Et ça vraiment avantageux pour Nabino, je crois. Avantage, les sous-sous pour la deuxième date, c'est ça qu'ils ont férié. Oui. Et bah porter format déjà 15h ou plus tard 16h. Surtout bandi spectacle pour photo libérée bateau avant. En tout cas, et le monde a compris ils ont caillou priorité, il y a priorité franchement. Donc tout travail pas dans sens et puis tout ça vraiment à temps même la deuxième date bien qu'ils ont férié bah tout bah mi tout ça na bangoté. Bayaka qu'avant 15h déjà bobanzo kota wana 16h biso démarrer puis to ti cabino pour te dire que eza faut kende pour la ligne sosuna mais quand ça ba te rappel il y a ba prestataire voilà puisque ba moi binoka lo misato mais ça pena équipe mo biso to lieka bo pour to bi les équipes de rêve même une équipe to zali atanga na za quitté nazaka na souci te banda abeti nazana nga esobe mais so nazali te naza na souci po na spectacle on to préparer
ozo pas eza makasi mingi Grave. eza lokwa neti ke Le bonheur à la souci. na o na bien papa na nga e comme la binote Bien otala sûr. émission mo ya moninga asali yango bien tout ouais. siko yo lo ba ni nga te na ko sa pe émission mo Fallait ngande na ya mai. Beta bo. eza e comme la Oui, bien siko sûr. ngai e comme Mais na il est likambo véridique, naza Il a raison. et comme nga na likambo naza na Oui. gloire à Dieu merci Seigneur parce que naza pour degré to préparer On peut ça baningo tuko ba ete motema passe. non epesa motema pasi te kutu encourage motive bato bakoya après biso po soki bango mpe baye Basa baza spectacle oblige po basa spectacle ya likolo po comédie mpena ezonga Et bien Mata, c'est ça, ouais. po soki baoyo baye biso totiki likolo bango baye batie na se donc ça dit toona besoin bato comédie ekufa su te Jamais. nga mpena eloko na telemelaki yango oyo naoloba nzambe arépondre nga D'accord. comédie ezonga na poto comédie ezongi na poto epuis ntango toye na poto toye kozongisa yango bien Makasi. makasi susu Merci beaucoup, donc président. équipe oyo tozali wana le roi du rire phénomène l'a dit déjà ezali wana Charlie Nongi vie de loin Vie de loin, il y a de loin. Charlie Champlain donc wana aza musique Danger. et puis wana biza match Biza match. biza match mokolo wana ye moto azala na brassard Mais milieu. nga na ozala mwa coach et puis toi des coach tozala wana Rancia Koukiel il a contrôlé côté technique Lui qui est française metteur en scène, ouais. nga metteur en scène tout nga naza wana nazaka lokwa neti kaka ke to la musala po so comprendre tout ça la likolo et puis Mimi Kabongo Eh, fille de ouf. fille de ouf De ouf. fille de ouf azali wana donc ça dit abiba maman nyonso à Château Rouge boya aola Secret. corriger bino abiba ovanda quand même ao corriger bino français Ah. aza mystique biloko azobimisa na Français réception. Nikolo, et puis kobosana te Aïda et puis tunaolela su makasi mwana mwasi Ah. Banzungwele. nazongwe aza mystique so mobikisi babilo mosu abimisi wana natika komone na Les présentiques à la surprise, pardon. baya bileye D'accord. leader à Miss Leader, Ah, la- il a- Miss, il a aussi fait des parties à tokale baspectacle donc ça dit tokoti donc ça dit eyali Bokoti, spectacle moko neti te bomonaka ke esoba oya na ndenge ne inter oya na ndenge ne mais soko otali yango eza mpena lokola phrase Ok. D'accord. oza comprendre Ok. Il y a également, faut pas oublier aussi que Redouane BH va être notre Ah, animateur. Redouane, Ouais. ouais. Redouane, c'est un. Même si, il y a- Il est de quelle origine? Marocain. Marocain. C'est un Marocain. ya kozala Et topé Yes. c'est doc. alula lingala lokoli na koti ya spectacle ne msuna Kinshasa wana Ouais. mais au sentir vraiment tobosani te nani Jérémy Ah, Jérémy Macha- Chabat. Macha- Machori. surtout eloko wana Machori. donc Aïda. on appelle ça bambo Aïda oui Aïda Ouais, Aïda. Ok. Aïda donc D'accord. na linga bambote Donc, comme Nasuka, ouais, on peut passer à Bambote. Vas-y. Passe à Bambote, toi, les gars. ah ouais non pesa bambote na nga na maestro Félio Gobani merci déjà na ndengo sombi babie pour na 2 dates et puis Tati Louindou la lourd donc vieux ou vraiment Belgique il y a vraiment na bato ebele pour ba yota la biso et pourquoi pas na le vieux Apache Mompe le vieux Apache Mompe bazobenga ma patriote na beau sanité Féfé faire gagner la La merveille merveille, Fego. donc l'homme qu'il faut à la place qu'il faut Grave. donc au senti tout ça na moi profito moni to bénéficier na moi professionnalisme mon boy Partout, hein. Même Dans si tous dans ma les banga. sens. Partout. donc Hervé Baya Record et Hervé Sono et pourquoi pas na le vieux El Mbenga Elanga donc famille Mbenga nyonso Karel Mbenga na pesi bino bambote et puis on est ensemble Merci beaucoup. les 30 Ok. sold out les premiers en tout cas bon continuer kosoma billet numéro ya wana to pesi bouya à partir à 15h la porte des jeux fongwami 16h to bandi spectacle D'accord. et bomi tout ça maté to libérer bino avant parce que tu le lendemain c'est les cailloux ici D'accord. les cailloux obligent Merci Hervé beaucoup. Baya. Merci beaucoup. Hervé Sono Baya Record Merci. Vanna, dernier mot et puis tes remerciements. et Nabosani famille Nabosani Blondie et Bondana Christy et Bondana. D'accord, merci Wana beaucoup. mabatu na ngai. Vanna. Papa na mundele babang ezatin. Mais dernier mot, je dis dernier mot dans les années. Dernier mot, Eza, en tout cas, merci Ming pour l'accueil, merci. Merci beaucoup, Vanna.
Et puis on vous attend demain. Demain. C'est pas demain. Pardon. Ça va trop vite ces jours-ci, je suis dépassée. Ça va trop vite. On vous attend mardi. Mercredi, chaud. Ah ouais? Oui, Bélé. Ça va être une. Ça va Inda, ouais. Merci beaucoup, président. La DSOB phénomène. Ah voilà, donc ngama bangeza na ça vana elo moko. Moni omemi ba cantine mi balé. Moko na gauche, moko na droite. Alors, oyo à gauche uche mabanga te uche ba papier. Oyo à droite uche mabanga wapi za kilo? À gauche. Oyo uche mabanga. Oui. Mukoko yeba tina libangeza. Na kansanyo social le mami ya kitoko. Batu balandi biso pe ba phénomène de la capotika. Ouais, bah comprendre pe donc sikoyo pourquoi vision ou ezalaki ba comprendre vraiment donc ça dit donc avec éclaircissement surtout parce que bato belé bando comprendre. OK. Oh bato bando lo ba pona boyi ba comprendre parce que na expliquer tout. Voilà. Émission à l'élo. Donc na bosanité couper ça vraiment les boss Yemoko les boss choisi Matata Ange Céleste. Bambote pa yazali ya Théo Zambrota ya dollar ilala te boss Kelly Kalubi tam si mais ya Zambrota nani o ya dollar ilala te Théo Zambrota ya dollar ilala te so ngi nga pena na comprendre ma dollar en te ilala raté c'est là tout ça bon voilà ya Bosco Badeka James Mabia la Playboy Parapolo Malubadu Yves Pamane toujours Clément Kadogo donc Tobo Sanité Flori Lubaki Thomas Bissala Masikita Massamba Mpova Serge Kadilou na Bosanité Mère vous na Sarcelle Maître Linelka na Congo na Peso Bambote Belé ya Willy Moucheni Lumière Isengo Maya Isengo Dorspika Malaika tala yo yango wana bisu Dorspika ya na Blessing na Bosanité Patricia Bonzenga na Bosani Pete leader à Messi toujours leader à Messi na Koloma bien ben Zaiko Kolomboka merci beaucoup pardon merci beaucoup Audrey Minator na Grenoble et pourquoi pas à mon gars sûr bienvenue Maman Claudine Madouda merci nangai na Yemoko les boss les grands poètes et idéologie donc boss na biso Fire Basket. Merci beaucoup. Okay. Basket. Merci beaucoup. Basket, ouais, okay. C'était votre émission Carré Parfait avec votre humble serviteur, le E, le M, le S. Carré Parfait, émission socio-culturelle, OEP Sarabino, information. Il y a sur Bolandi Bisso na image pro de chaîne YouTube, OEP Sarabino, qualité à image, il y a son, il y a propre. Botala Bisso, Bomitala Nanda, Kutobimin Dengenini. Tobimi soin, tobimi goût, tobimi kitoko. Salute na bino nyonso bolandi bito, salute na boss Badeka na peso mbote, salute na Lucky Passport, salute na yo, salute na Patience Mukendi de longue chambre, moi c'est Pembe, à côté ngongi na Palente, salute na Yannick Kinia, Rombox, salute na yo, salute na Poisson Kasereka, champion na peso mbote, salute na Choisi Matata et Bongo. Le big boss Wajeni Kaba sous conteneur, il y a forme. Mote na bino bolandi biso na image prod. Derrière la cam toaki na Yemoko Patron Bogos Fire Basket, assisté par Bienveningo et Jordan Mizoa. Zonga bien, tous les gars, tokomi kuna, tokende.